Mutu bandem déjà de mafuta sikizeni comme la grande dame, mais nous avons mon papa mbolé na bino bandeko babolingo les amis kana cadre ya actualité. To lisusu lelo na sango ya papa na biso Kalebe to kebana na mwasi na ye ou encore ex na ye mama ya bana na ye et mami la chatte mami la chatte o to yebi ke bakabwana mais babota bana misato ba garçon mami akenda poto na bana et puis après libala eza asute mona moto asala vine na ndenge na ye osala vine na coin na ye Kaleb to kebana toyebi awutai kobala je crois 2 ans passés année écoulée hein? Année passée ou année écoulée plus ou moins et mamie de son côté aussi avant même Kaleb abala abotaka déjà abotaka donc azali pe na kuma pe na histoire na ye mosusu mais bandeko lelo sango toye nango awa eza nini toyebi ke mami la chatte auta obungisa grande sœur na ye tosalaki yango émission awa plus ou moins 3 semaines passées et pe à son âme ndeko na biso oyo banda kojouer rôle ya Deborah Benz auta kotika biso je crois Nadine hein? En so na bosani te auta kotika biso akufela ye na Lubumbashi tosalaki émission asalaki crise na sa pongi e baevakiaki corps eyaki Kinshasa matanga bino boyebi kaka sikoyo lisolo toye kobeta awa eza nini bandeko kaka ndenge famille nyonso so baza na matanga ezalaka Kaleb beau-frère bino boyebi kisemeki esilaka te ndenge tolobaka ndenge toyembaka yango kisemeki ekufaka te kisemeki esilaka te aza beau-frère ya ndeko na biso ayota kokufa non seulement mais azali mpe président na ye oui parce que ndeko na biso akufaki abanda mpe kojouer na Sinark donc Kaleb avait tout intérêt ya koya et étant président et puis étant membre ya famille parce que bana bana kati libala bana ekufaka te boyebi tolobaka yango lingala na mingi bandeko elobami baémission esalemi eyindaki ezokontinue koyinda par rapport ya relation ya Kaleb na mama ya bana na ye lisolo yango eza nini lisolo yango eza ke bato bazosoupçonne Kaleb na la mami la chatte on dirait bazongana ou encore bazongani toyebi te ça date de quand mais bato bazosoupçonne pourquoi toyebisa bino le pourquoi toyebi ke Kaleb babala certainement bokoloba oh mais Kaleb esi abala mami mpe kuna azosa mpe vi na esi abota bandeko bolongo ezalaka ndenge bato bakabwana ba 10 ans après bazongana ezalaka 5 ans bakabwana bazonga ezalaka oui c'est vrai Kaleb babala oui mais et parmi babiloko ezo inquiété to mpe ezotike bato eza ke mwasi ya Kaleb batikali komona ye na matanga te c'est vrai n'était pas obligé de venir mais na cadre ya respect parce que il faut qu'on respecte les morts hein bino bobi culture na biso on est banto quand même on est africain koya matanga bapekisaka motu te baprévera mpe motu te azalaki mama kulutu ya bana ya Kaleb oyo baza bana na ye parce que so obali mobali bana ne bakomi bana na yo c'est ça non sikoyo ndeko yango akufi azalaki mpe actrice na Sinark akoki mpe koya ata soki mikolo nyonso te mais akoki mpe koya ata une ou deux fois bamoni ke non mwasi ya Kaleb mais bato bakonstate ke mwasi ya Kaleb oyo Kaleb awutai kobala atikali kotia makolo na matanga wana te ya liboso ya mibale attitude ya Kaleb na matanga donc Kaleb na mami serré collé balobi nzinzi aleka te nde eloko eningisi bakroni mama basongi ya YouTube bino boyebi balobi lolangolo ofitana lolangolo ofefele bato basalela yango baanalyse bavandeli babimiso yango bamiso mavondo balatela yango bamaneti balobi c'est vrai Kaleb c'est tout à fait normal azala na matanga étant mobali étant papa étant nyonso tokoko président nyonso tokoko loba ke ye azali matambeta yana eza normal mais lolenge ya kokangama na mami na nzoto ndenge wana
et mwasi na ye aza te nde bato bamoni yango louche kokufela wi mama kulutu ya bana wi me na mami bakabwana baboyana bizarrement bato baconstate bisika mami azozala bisika Caleb azozala kaka penepene wana yango bomoni tomekaki kosala effort totiela bino kamwa morceau na mwa ebandeli wana mpe na suka bomona donc place mami azali place Caleb azali donc ya serré collé non seulement ça o penze ningisi Zaïre o penze tumbi Zaïre ezake bomoni ta babwaka ba rose na libulu tant babwaka ba rose na libulu Caleb mutu abandaki kopesa mami ba rose eloko eningisi Zaïre yango wana donc Caleb mutu abandaki kopesa mami ba fleur mami azobwaka na libulu Caleb soko apesi ye mami abwaki Caleb soko apesi ye mami abwaki nde bisika bazaïrois balobi non toboyi te mais ntina niveau wana te esika bolingo eza te jamais kokoma ntina niveau oyo ekomi ntina niveau oyo seke bolingo ezongi bino boyebi musala YouTube yango kisongisongi yango toyaki mpe bandeko toya mpe kobeta lisolo toya koyebisa bino mambo ezoleka tellement bosenga ke mama makambo nzambe oui mais moi actualité esalaka biso mpe bien surtout biso totika bamboka wana kala bamboka stress ya bapoto ere moko ovandi ozwanda MBGD TV chaîne moko inspirationnelle chaîne moko bafingaka te chaîne moko tokoseka tokosala songisongi me na suka nango kombo eso etangamaka mpona bana nzambe bazala l'aise donc aya chaîne ya polémique te bino bomesana kolanda biso bolinga kolanda biso bozala fidèle na chaîne na biso bosengaki mwa divertissement yango tolobaki problème te tokobanda kotia bino au courant ya mambo ekoleka donc na minute oyo mambo ezoleka actualité eza yango wana actualité eza yango serré collé balobi mais non ya boye nanu bamona te bamama mosusu bapesi baexpérience na bango bato mosusu basalelaki yango balive donc les gens appelé mpona kopesa mpe opinion bamama ebele balobi non tokabwana mpe na bamibali tozwa mpe bamatanga bamibali baya mpe mais le fait ke bolingo ezalaki su te mwa limite ezalaki mais oyo ya boye ntina niveau Caleb akopesa bafleur ye aza kobwaka na libulu akolelaka na lipeka Caleb en tout cas tomoni yango clair te libala seke ezongi siko biso totuni mais bon mwasi ya Caleb alobi non on dirait Caleb na mwasi yango abala lisolongo on dirait mpe esila oui parce que bato bazo soupçonner c'est comme si Caleb na mwasi na ye oyo abala libala esila parce que kozwa ba risque ya oyo Caleb azwi to asali quelque part eza kohonorer mwasi na ye ya ndako te eza korespecte mwasi na ya ndako te en quelque sorte oui parce que na mpe mwasi nde na aboye na mobali na nga na ndako azalaka na ex na ye ex yango akufeli c'est tout à fait normal mobali akende korendre visite na logique fo toke biso mibale bon soki esali ke tokende nga na ye te na kopekisa mobali akende te quand même mais néanmoins surtout que na bamokili oyo tokomi ya lelo monde ya réseaux sociaux ya média image kaka ndenge tokobeta lisolo eza parce que bato bamonaki n'est-ce pas voilà sikoyo j'ai aussi une famille nga mpe mutu na mutu na mpe na bafeeling naomona sikoyo yanga mobali oyo abalanga akei korendre visite akei kosoutenir ou encore koconsoler famille oyo ezwi matanga famille oyo abalelaka ya mikolo nyonso ya journée mobimba donc sikoyo eloko mosusu eza na cimetière wana boyebi na matanga ndenge ezalaka eya na bato babimisaka mitu donc en tête oyo okoko na biso bandaki koloba nteti ya matanga wana c'est Caleb Toukebana donc nteti ya matanga Caleb banoko bamonani te tata na mami aza vivant mais azalaki te ke non papa ye wana abimisa mutu na sens kobimisa mutu oyo bandeko ya mibali non mutu abimisi mutu Caleb Toukebana donc ce qui veut dire ke bateta mosusu mutu azwaki charge ya masolongo ya makambo parce que mingi na bamatanga ezalaka bongo cotisation oui mais eya na mutu moko oyo mpenza amemaki fardeau wana bazalaka donc ondiri mutu amemaki vraiment mokumba wana ezalaki
batuke bana Caleb. Pourquoi? Parce que kazi biso benga na ba Congo kazi ezalaki nde ye yango bato bamoni yango suspect balobi non 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 c'est que libala ezongi et Caleb abala oui mais otomoni tondimi te libala ane eza kaka parce que na logique ata soki alingaki kosoutenir akokoma na niveau oyo te balimite elingaki ezala bandeko tolobela logique toyeba kosala part des choses tose penchaka na kote moko te tozala mpe ka mbangu na bajugement te du genre bato mosusu oya bino mosala na bino kaka yango wana te biso mosala na biso ezala koanalyse effectivement par rapport à badire eza ndenge wana il a droit d'y aller mais balimiti ezala ekufo ezala mpo bakabwana aza mama bana ye mais abala na mwasi na ndako et mwasi wana ntango amona biloko boye ekosepelise te mwasi nyonso même moi soki likambo ekomeli nga eke nakutani na baimage na koloba maintenant chéri attends yo na ye bozongana na osala zuwa et puis na kosilika en tout cas ozala vraiment mabe ya kolela lipeka na yo ya kopesa ba yo ekopesaka ye barosa bwaka na libulu ete ezalaka te donc ne place bato balobi que non il se pourrait peut-être ata mosu Caleb na mwasi na yango bakabwana na bango bakabwana baza susu te bandeko bolingo ezalaka bizarre la vie a plein de réalités Caleb na mwasi ne bakabwanaka totikala komona Caleb aleka na réseaux sociaux te mpona kolobela makambo wana mokolo Caleb afungola monoko pour dire la vérité ke ye na mami bakabwana ezalaki ntango azwi décision ya kobala mwasi mosusu juste quelque temps va abala et akotaka na mozindo ya makambo yango te alingaka kolobela yango te c'est vraiment un homme que mutu ezosala un homme qui réfléchit un homme oyo aza vraiment na bomoto eza te oyo tozomona mikolo na baréseaux sociaux aloba akomekaka te ni na se ya kwiti ni na ndoto ni na ntongo ni na midi ni na pokwa koleka kosala émission contre mama bana ye mabe to mabe te akotikala mama bana ye il a beaucoup de respect pour elle aosalaka yango te voilà un homme parce que tobosanaka te na bolingo nga na koboya libala to mobali parce que mobali ya mabe nga na ape parfaite te na ape na bamabe oyo nasalaka to nasala malgré tout ça mami moto aboya Caleb mais Caleb n'a jamais osé parce que généralement mibali oyo baboyaka bango bazalaka na bapenchaki mwasi azalaki mabe na bitindi na poto na bana abalukelinga babilo mwa bajare wana et c'est ce que les gens babandaki kozela koyoka mais Caleb aloba ngai na kotikala koloba ni en mal ni en bien ya aza mama ya bana na nga j'ai beaucoup de respect na korespectaka ye toujours eloko wana osalemaka te ce qui est une très bonne chose et quant à kozongana na bango kande na otoloba na bino bandeko via na basurprise ebele eya na bato mosusu baza destiné ya kovivre ensemble pour du bon baréalité bacirconstance avi ekokabola bango tellement destin ezo koréclame bango komona bango esika moko koréunir bango mpona baréseau songolo pakala oyo nzambe eka moto ayebi bato wana bakozongana toujours nga nayebi ser moko tosambela na église moko na otanga nkombo na ye te bakabwana na mobali na ye papa bana na ye après soki plus de 7 ans soki 7 ans te plus oui baya kozongana baya kozongana depuis bazonganaka mpe wana ti lelo ba 10 ans eleki oui parce que je me rappelle nazalana na mwana nanga misato te ouais plus de 10 ans plus ou moins 10 ans depuis bazonganaka na mobali na ye babalani basali su mariage mpona korenouveler alliance plus ou moins 10 ans passé les amis ti lelo bazali bakabwanaka panda ta molai mwasi akeya yengi mobali mpe aka yengi bino bobika vi yango ndenge ezalaka nzoto basala mpo neningana malgré tout ça na suka nango na fin de compte bazongana kaka basali su renouvellement eve na bango e bavanda baobokola bana bango bazwi kutu na bakoko déjà au fait
soki eza yango nde mutu esalemi na vie ya bandeko na biso, tokoloba nini, nous ne pouvons que les encourager, hein. En tout cas soki eza ndenge wana papa Caleb na mama mami bozongani parce que bato ebele souci na bango ezalaka mami na Caleb bazongana. Ouais, soki bato ebele basouetaka mami na Caleb bazongana c'est que libala wana donc quelque part banda bato bana kosepela nango banda koinspire bato. Non seulement ça, au fait bareseau eza kaka babango eza kaka nzambe aomona bango, donc destin nde touti koloba bref bato wana bakoki mpe kozongana na bango. Donc so eza ndenge wana en tout cas tosouhaite bango ka bonne chance et courage ebele, c'est ça la vie, affronter, assumer, surtout que on est congolais, spéculation ezalaka toujours, donc neti ndenge yindi boye, donc et puis voilà. En tout cas bon libala biso tosouhaite bango kaka bon mariage et puis voilà. Babola bana bango bazala bien. Ah oui, hein? Ah oui, soki nazo koloba boye eza parce que tout ça l'analyse par rapport au yoki na auto moni, donc toujours pressentir que libala ezongi, libala ezongi so eza bon nzambe azwa lokumu ti bon toloba suni nzambe azwa lokumu tobeteli bango maboko, c'était ça le message. C'était ça le message. Courage na famille encore une fois de plus. Nzamba consoler mitema na bango sincère condoléances et rip na ndeko na biso wa uta kotika biso, surtout que c'était une servante de Dieu et nzamba yamba molimo na ye please go away, please go and close the door. Nzambe ayamba molimo na ye na kimia. Bandeko Bible zoloba na biso tolela na bayeba kolela na ba moment ya boye ya pasi boye, ayons toujours l'habitude ya consoler, ya encourager, puis voilà. Bien que critique qui mami tanga wuti France fallait on a celle une émission mais bon trop d'occupation Congo mais non hein, na profiter pe na pesa conseil bandeko fête ya fête matanga, OK, to ba ça la part des choses, c'est très important. Na matanga karaté na fête karaté partout, tango ke na classe zana tenia classe, tango ke na musala zana tenia musala, tango pe na ndako zana tenia ndako. Ndeko na biso akende kolela ndeko na ye na ba jean kola ya bakata fumbwa na bilamba ya sexy na ba bijoux, en tout cas et honoraki te bato belé ba critiquaki, les gens étaient vraiment mécontents comme na mami na attitude wana to pe na état wana, et puis na ba goudir ba sapato milai soki ya ba talon. Moi j'ai vu aussi l'image na mona yepe ba image yango. Personnellement, j'étais aussi indigné. Oh, les landés qu'on a eu, moi, na maman, na yo, vraiment, sa apologie, on a pourquoi c'est pas bon. Nous étant les Africains, Bantou, bilo kwa neza la raté. Et on a profité qu'il n'a pas sapé qu'à conseil na biso nyonso. Bible même ezolela, ezoloba, to lela na baiba ko lela. Hein? To sepela na boro sepela. Ce qui veut dire, attitude ya matang ezala ya feti pe ezalaka. Et là, tele ya matang ezalaka, ya feti pe ezalaka. Ba Congolais totika babizaleli wana matanga eza bisika ya kolakisa bilamba te. Eza babizaleli na biso pe balolenge na biso ba comportement na biso pe moto influençaka babatu na bamakambo mosusu. Moto ayebi kaka na matanga bato bango sape yenga pe comme na okina kolela ndeko na ngai na sape kitoko te. Donc bandeko tobongisa vraiment bato belé, les gens ont critiqué notre sœur. Personnellement, on a tenir rigueur trop mais on a pas conseil, hein. On peut savoir conseil toi bato to beta ma baku biso nyonso. Bato basa la qui ont émission, les gens y appelé, les gens étaient vraiment mécontents pour na que non mami boité. Quand même moi na maman na yo akufi siko yo le biso na fier toni na ba maneti été. Bref, les amis, c'était ça. Donc Caleb na mwasi na ye, on dirait bazongani. So que ça bongo, bonne chance. Et nzamba zo lokumu ya muke tozali na ngwa ya ngwana nzamba mona papa mbolela ngai bino ya mwasi la grande dame c'est mona ni mbala ya sima. Si c'était votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner, n'est-ce pas, au CPL na émission, n'est-ce pas, au CPL na conseil, so ça le bolam, pourquoi pas s'abonner, au liker, sur vos suggestions écrivez, mon commentaire et ça biso bien, surtout activez cloche afin que vous ayez notification sur l'émission côté.
et notifier yo et puis oya o landa. Nzamba mona bino, apambola bino. Tout le monde aime la cima de bonnes choses. Je vous aime, merci, au revoir. Bye.